tant na jardin na jemi na kende pas tantine na biso na pas dépend que azar juste berger na église ai tuna asina tifo sambela ga mingi mais na mona mulimo a Césarien na kati na mona ka kaka bongo na nzime na ngaete tant na eko ya be awa e ba bokilo na ngai ma bokilo na ngai singa na mi fo sambela na comme school que église ya okenda kuta proposer ngato kenda ta bima asina bandeko luka nona kende tamso bima bazo ba mai wana ba sopela ngai ba sambeli ba mafuta na pakola so ba biloka bona za na choix ya église ya arrivé tant na yo luka na yo lungwa ma bokilo na kuta sepela kite ona no mi fo vanda choko simba mwana otaka kaka ozana risque na robota na ben nona okendeka tant na kenda kikuna ya arrivé na kekute na kenda libongo na mbombo na moni liboma mwa ba pasteur ba telemi bazo sambela pona yo nani akosombela libomo nini boy na sombela liboma na ji abandi ko bimisa ba prophétie pona bato so ngape na banda ko luka ba bimisa ta prophétie pona ngai na eba na pesi mbongo na pe na sombela nani liboma na loko pasteur na yiso ngaka nzamba pambola menga na banda luka prophétie ya arrivé na kepa na ngai na ko luka église ta ko so na eko resone ko nini mwana yo raisonner ndoto papa esanga ka mwana nga kufa yango nde komela nga lelo na bino semeka anake na ko ke église ko kota na église ya liboso prophétie papa bimisa kaka o bayebisa ngai ya pe nzambe pe apesaki nga verset moko na banda ko méditer quoi na ko kende hôpital bayebisa nga non mwana aza bien mais position aza mutu na se na wana na 5 mois oui balobi nokota no ti 7 mois ta mususu akobaluka mais tant na 7 mois yo okomana na yo ka pasa robota maintenant odasi na ngai komite na okekuna na hôpital bayisinga oza na 1 cm so na ki hôpital bayisinga oza na 1 cm na yo kokende rendez-vous na ngai esuka bayipesi ngai na obota le 14 mai na kekuna esuka oza na 1 cm kende tambolo ya kozonga na eko kende nazongi na ipasa ngo ikati me nazoka ba mouvement ke nazokota lelo na eko zonga ba pese na teno yo pesa ngambo non il faut kende hôpital yo changer hôpital na yo kesen pepe ba isanga no ozana menonce ya avortement mwana so aza mutu na se ezala bien te parce que ba charge no sa tipela nga na makolo na le 14 eleki na eko zela ba yebisa nga danse suka le 28 na obota na le même na boya ko kende église na yo kutana se ya marie singa non il faut mona papa ngabna lembi ba dati nyosho ba pesinga eleki na zobota te ai singa kende ka église na bi d'accord na kende na pesa jusqu'à 10 na ngai na eko kende na ya dimanche na dimanche la pesi 10 na ngai le mercredi na 3h na ko sa obota na eko kende hôpital na 3h na yo ka pasa obota na kei depuis na kende basenga biloko nyonso batali nga babi 9 cm te nazobota kaka sikoyo depuis na vandaki na pasi me nazobota te so oke kuna okole no eza makasi so nake kuna kole eza makasi mais depuis 3 ans nakendaki na yo koma 8 heures kole eza kaka makasi depuis nakendaki 3 ans nazobota te eyo okoma 10 heures nakoti so basali nga touche kole no eza makasi koganga te obota noki te nga kuna pensaki kunga nga yo nde ndepoaki 3 heures yo kutozela muta obota muta liboso na bato nyonso na yo koma na 11 heures juste na yebisi nzambe kanisa ngai nalobaki eloka balonga mpe ka nzambe kanisa ngai yakive kaka place na telemaki na etonga bato baye place bato babotaka kote batiaka sode atante ya basaze mbalelaka mwana bima ngai natindika mwana te eloko moko te nasala forfate ya kobota mwana bima ya kotelema natindika mwana te napasuka te naboti mwana 3 kilo 500 napasuki te yango na yokotaka